Our eighth visit brings us to the subject of enthusiasm, which may be likened to steam in a boiler, which, when it is controlled and turned on, starts the wheels of machinery into action. Huitième visite na biso ememi biso na sujet ya enthousiasme oyo ekoki kozala lokola koproduire vapeur na chaudière to etokiseli oyo ezali contrôlé pe epelaka pona ko démarrer volant ya machine ekota en action. Someone has said that knowledge is power. That is only a half-truth, for knowledge becomes power only when it is put into action for the attainment of a definite objective. Enthusiasm is one of the more powerful means by which we may put into action our education, experience, and knowledge. Mutumoko alobaki ke koyeba ezali pouvoir. Wana ezali kaka vérité ya ndambu. Pona koyeba ekoma pouvoir, eza kaka tango etiami na misala pona kokokisa objectif moko défini. Enthousiasme ezali moko ya ba moyen ya makasi koleka na nzela na yango nde tokoki kotia na misala éducation na biso, expérience pe connaissance na biso. Spoken words without enthusiasm are often ineffective, and sometimes they can be actually boresome, as you of course know if you have noticed the effect a speaker without enthusiasm has on his listeners. Maloba oyo elobami sans enthousiasme ezalaka souvent sans effet, et tango mosusu ekoki kokoma ennuyante. Ndenge boyebi bien sûr, soki bo remarka effet yango pona molobi oyo azangi enthousiasme. I have known lecturers to hold audiences spellbound for 2 hours. Yet, when members of the audience were asked to tell what the speaker had said, they could not remember. But what they did remember was that the speaker got their attention and held it. Nayebaki ba lecteur oyo bagarda bayoki na bango envoûté pendant 2 heures, et tango batunaki balandi oyo bazalaki koyoka baloba nini molobi alobaki, bakokaki ko se rappeler te, kasi oyo ba se rappelaki na yango penza ezalaki ke molobi atiraki attention na bango pe agardaki yango. And now let me explain why enthusiasm has such a powerful impact upon the minds of those who come under its influence. To begin with, I believe you'll be interested in knowing that your brain and every other person's brain is both a broadcasting station and a receiving station, which sends out thought vibrations and picks up those sent out by other people. Sikoyo, botika na explique bino pona nini enthousiasme ezali na impact ya makasi bongo likolo ya makanisi ya batu oyo bayaki na se ya influence na ye. Kobanda na yango, nazondima ke bokozala intéressé na koyeba ke cerveau to bongo na bino pe ya batu misusu nyonso ezali à la fois station émetteur pe station récepteur oyo etindaka libanda ba vibration ya makanisi pe ezwaka oyo etindami epai ya batu mosusu. When you turn on your enthusiasm, you step up the vibrations of thoughts which go out from your brain so that they reach and affect other people more quickly. As a matter of fact, you can send out thoughts which have been so stepped up with silent enthusiasm that they will reach and influence other people to whom you direct your thoughts. Tangu opelisi enthousiasme na yo, ozali ko intensifier ba vibration ya makanisi oyo ezali kokende libanda kouta na bongo na yo pona ekoka kokende libanda pe affecte batu mosusu na lombango makasi. En réalité, okoki kotinda libanda makanisi oyo ezali intensifier makasi avec enthousiasme silencieux oyo eko atteindre pe eko influencer batu esika o diriger makanisi na yo. This is a fact which has been known to psychologists for ages.
And it is also known to most master salesmen who use this method to condition the minds of their prospective buyers before they ever talk with them. Oyo ezali fe moko oyo eyebani epai ya ba psychologue depuis bambula ebele eyebani lisusu epai ya ba expert ya koteka ebele oyo basalelaka méthode oyo pona ko conditionner makanisi ya ba prospect to ba client na bango avant même basolola na bango. You must have observed that enthusiasm is very contagious, that it engages the attention of those who come under its influence and causes them to respond in a similar spirit of enthusiasm. Il faut ezala que ici observa que enthousiasme ezali très contagieux na tel point que esalaka et engager attention ya batu oyo bayaka na se ya influence na yango pe ba répondre na esprit enthousiasme ya lolenge moko. I once heard Andrew Carnegie say that if you turn loose one man who thought in terms of intense enthusiasm in an industrial plant employing thousands of people, this man's enthusiasm would very quickly reach and influence every person in the plant. And he said that it made not the slightest difference whether the enthusiasm was negative or positive, constructive or destructive. Nayokaka une fois André Carnegie koloba ke soki ekomeli yo ke obungisa moto moko oyo makanisi na ye ezalaka na enthousiasme moko intensif na kati ya entreprise industrielle moko oyo employaka ba milliers de personnes. Enthousiasme ya moto yango eko atteindre pe eko influencer na lombango penza moto nyonso na entreprise yango. Pe alobaki ke salaka ata différence moko te soki enthousiasme yango ezalaki positif to négatif, constructif ou destructif. Then Mr. Carnegie went on to explain that in his selection of employees for promotion to bigger jobs, the first thing he looked for was a man's capacity to express himself in terms of intense enthusiasm. He said that enthusiasm is one of the most important traits necessary for leadership. P. M. Carnegie a continuaki ko expliquer que na sélection na ye ya batu ya misala pona promotion na ba poste ya misala ya minene eloko ya liboso azalaki koluka ezalaki capacité ya moto ya ko s'exprimer ye moko en terme ya enthousiasme moko intense. Alobaki que enthousiasme ezali moko ya ba très important oyo ezali nécessaire pona leadership. The most successful lawyers are not necessarily those who know most about the legal profession, but they are those who know how to influence courts and juries with their belief in their cases and have a great capacity for expressing themselves with enthusiasm. Ba avocat oyo balongaka koleka bazali nécessairement te oyo bayebi mingi makambo etali profession ya mibeko, kasi ezali ba oyo bayebi ndenge nini ya ko-influencer ba tribunaux na ba jury na makanisi na bango na baka na bango pe bazali na capacité ya makasi ya ko s'exprimer avec enthousiasme. When you are introduced to another person, you have a marvelous opportunity to sell yourself favorably to that person by the extent of the enthusiasm you express in accepting the introduction. When you shake hands with another person, you have also a fine opportunity to make a favorable impression by the warmth of enthusiasm you put into that handshake. Soki ba présenter yo epai ya moto mosusu, ozali na opportunité moko merveilleux ya komite ka yo moko favorablement epai ya moto yango par koyesa molai enthousiasme oyo ozali ko exprimer na kondimaka présentation yango. Tango ozali ko pesa na mbote ya loboko na moto mosusu, ozali pe na opportunité moko malamu ya kosala impression moko favorable par chaleur et enthousiasme ozali kotia na mbote ya liboko yango.
If there is anything which leaves me flat and unfavorably impressed when I'm introduced, it's an extended hand which feels like a piece of cold ham and acknowledges the introduction with a cold, canned, pleased to meet you, with no signs of enthusiasm back of it. Soki ezali na eloko moko oyo esalaka ke nakoma déprimé to na mawape na impression moko défavorable soki ba présenter ngai epai ya moto, ezali kotandre loboko oyo ezalaka ndeti mwa loboko moko ya malili pe oyo ezali ko reconnaître présentation ndeti eloko moko ya malili. Kosepela komona yo oyo ezanga signe ya enthousiasme na sima na yango. Right here, let me give you a brief course in salesmanship, which may be of value to you the remainder of your life. When you meet anyone on whom you wish to make a favorable impression, when it is a stranger you have not previously met or someone with whom you are already acquainted, do these things. 1. Turn on your enthusiasm and so modulate your voice with it that you definitely make the other person feel you are happy to communicate with him. Sika sikoyo tika na pesa yo mwa cour moko na makambo etali koteka. Oyo ekoki kozala une valeur epai na yo pona reste ya vie na yo. Soki okutani na moto nyonso oyo ozali kosouete opesa une impression favorable epai na ye soki ezali nanu bokutana na ye te liboso to moto oyo nanu osala connaissance na ye te, sala biloko oyo. 1. Pelisa enthousiasme na yo pe module voix na yo na yango na ndenge ke osala ke moto mosusu a sentir ke ozali na esengo ya kosolola na ye. 2. When you shake his hand, take a firm grip on it and give it a quick, firm squeeze at the end of each word you express in your greetings. For example, say, "How do you do? I am so very glad to meet you." Do not crush the hand, however, as I have known some people to do. 2. Tango ozali kopesa na mbote ya loboko na ye, tenir loboko na ye makasi pe pesa yango mwa pression moko rapide na suka ya chaque mot ozali ko prononcer po na mbote yango. Par exemple, loba sango nini, nazali na esengo mingi ya kokutana na yo. Cependant, koyesa loboko na yo monene te ndenge na yebi bato mosusu basalaka. 3. Then, if you begin the conversation, be sure that you direct it to some subject of interest to the other person. And 4. Follow through by eagerly asking questions which will keep attention focused upon the other person. Then, when you are ready to have the other person hear what you have to say about yourself or your interests or your business, he will have been prepared to listen attentively. 3. Alors, soki bobandi conversation, zala sûr que ozo dirige yango na ba sujet moko oyo ezali na intérêt ya moto mosusu yango. 4. Landela na ki presse nyonso pona kotuna ye ba question oyo eko garder attention focalisé vers moto mosusu yango. Pe soki okomi pre pona moto yango mosusu ayoka nini esengeli oloba à propos na yo moko to ba intérêt na yo to affaire na yo, akozala ka préparé ayoka yo attentivement. For many years I taught master salesmanship, and the first important thing I endeavored to teach my students was the importance of 1. Speaking with enthusiasm, and 2. Selling the prospective buyer himself before trying to sell him anything else. Natangisa maîtrise ya koteka bambula ebele eloko ya liboso ya mutuya oyo nazalaki komeka kotangisa ba étudiant na ngai ezalaki 1. Koloba na enthousiasme. 2. Koteka client amisomba ye moko avant kotekela ye eloko nyonso.